Ma mission TV, le miroir du monde. Maman Nambo Rabiso, état d'urgence et la question de mon côté. État d'urgence est égal à 0. Le président a sali deux communications. Soit déjà les bossons et l'équité. Combien de fois il y a mis l'équipe puisque a déclaré état d'urgence. Je ne sais pas si. Question explique. Au Kabiango, n'a pas hôpital nini. Bobando comme matériel ou ana bobando tina na ba circonscription na bino pour na auto préparer 2023. Yo monaki yango. Na lobi yango maman, naza député national na lobi yango. Monsieur le président de la République. L'histoire vous jugera. Na ba état d'urgence oyo ozako décréter sans ba mesure d'accompagnement. Ba salaki nini premier ministre mais premier ministre surtout il bazala kababa. Asababa maman présidente d'assemblée a commis un ennemi naé ba militaire général Kasongo baga ya kala a côté la pochati na tongo na pourquoi donc et comme le la style mon ko ba mon comme na ba autre yo moni eza quarantaine te nazolo ba makambo konzemboka a quarantaine eza silisa pas les 11 ans silisa engumba kiti ya César déjà en quarantaine. Ça c'est vous qui le dites. Mutu mon côté eza lokola président asakanaki alobaki makambo moko ezangi tina ba collaborateur na eza so ba incompétent eza état d'urgence état ya COP donc et ba ministre et ba nani bazali aka pa na kosala COP ils ne prennent pas ça au sérieux so ba lobby que na lobby te eza na mesa bazoluka nani ko kabola pe ba koloba simati bacho bazoluka nini bobi misambongo to sensibiliser un jour exaté. Mais moi, dans mon bali, mais c'est 14 jours, il y a une incubation. Si tu vois, ça a été. Et comme il y a chantage, je le dis, ah non, il faut déclarer que. Ma mission TV, le miroir du monde. Comme il y a moi, mon message, Bandeko Mbotenabino, et ça, ce sont des causes neto lokanaki ti na mois d'avril à kozongela bino eza deuxième numéro na ngai na bino ya émission ya ye sembo pour espace na ya pesaki lolenge na ye ya kotondo ba mama na mois de mars apesaki on pona ba mama nyonso ya presse précisément presse quinoise au mona bandeko belé baleki o nga na bandi pona mois de mars o eza numéro na ngai ya suka ya émission sembo ndeko zulu beaucoup d'années na mois d'avril, je pense le 1er avril déjà, à cause de bino. Émission ya Lelo Sembo, eza maman na likambo, toyambi député national, azakamo monoko minga lo bakamwe belé mais tokomeka ko cadrer pour toyeba ko respecter moi ngonga na biso ezali muto boyebi mingi député national eli ya circonscription électorale ya Funa. Mingi toyebi na kombo ya papa Molière mais tokobenga ye mingi na kombo ya oyo toyebaki na lokasa Léon Nimbalemba. Bonsoir papa Léon Nimbalemba. Maman bonsoir et na sepeli que pour une fois et pas na bino maman de ayamira donc na sepeli mingi beaucoup de chance ngai ndi na encadrer yo encadrer ngai tokotala soki nani ako encadrer moninga mais osati na émission zo garder distance ozo banga et le voilà maman et zéro mo sakanate puisque na longola lokolo za 2 mètres toleki déjà 1 mètre nana. Voilà chers téléspectateurs ils ont fierté mais c'est le moko ezako boma mais on dirait que Batouaza a conscience que donc Batouaza mon angolo ko les ailes dans mon réseau à l'Isiki mais mon collègue au côté de Kinshasa na nisi na ndenge professeur Muyemba lobi il n'y aura pas moins de 70 à 100 000 morts. Donc on a une introduction na ningo moninga na masque na ngai na zo na l'Isiki mais ozomi sa sous masque te tout tika kaka pour to leki déjà 1 mètre. Ah ouais na moyen déjà 2 mètres. To kopi 2 mètres c'est koki. Bandeko toko lobe ya likambo ya oyo na mokuse bato mingi bazobenga ngo to benga ngo na kombo ya ko tozonga mwa sima
Lisolo ya na République démocratique du Congo et betamaki mingi et pas ya ministre ya santé publique docteur Eteni Longondo ezalaka soki tobungite tobungisi makanisi ezalaka le 7 mars. Oh, le même jour à ça qui m'a batatonnement ezalaki belge ekomi na kaka le même jour na ba 16h30 ekomi congolais français biloko mo ya bongo kino lelo lobi docteur Muyemba confirmé tokomaki na 51 cas na 4 décès mais kino lelo pe moto oyo ya liboso wana na ba tweet ya po moyen de communication ya docteur Eteni mingi ekomi réseaux sociaux ekomi a Twitter alobaki boekeno kalate premier kawana akobima mais lelo lobi tozomona kaka eloko te mais encore tozana élu ya Funa Papa Léon ya komeka koyebisa biso po ya za molobeli ya peuple batindaki na Assemblée nationale pour na yango tokolobi appel sous communication ya président de la République surtout encore ya za député national Papa Léon a expliqué biso état d'urgence oyo lobami pa ya mokonza mboka eza nini po moi na français mingi tozo comprendre pété état d'urgence wana ezali ndenge nini Papa Léon. Na va préférer maman na bouleverser comme moi programme na yo to banana na likambo Italie mokonzi ya mboka ça veut dire le président de la République kasi te to bande pa na ye kasi okatinga maloba na pesi na bengi yo kaka kombo yo mbala moko banzi yo ebisina na zo bengi ngai Papa Léon vera mati na bengi Papa Léon mais otikinga na loba te maman Mireille avoue na ko maman Mireille te Papa Léon Laetitia maman Laetitia na ebité okomo mususu na tangi na ebité tango so bude zaka kuna mais wana etali yo seki Mireille wana auti wapi wana etali yo Papa Léon baba koko na ngai koko malamu tondimi kaka koko na communication ya président de la République mardi bato ebele bazelaki yango toyokaki mokonzi mboka ndenge alobaki état d'urgence na kati ngomba Kinshasa député national expliquer biso nano avant to loba makamu susu ya lobaki état d'urgence wana nano expliquer biso yo député national et la kisinini baba na mboka biso état d'urgence et la kisielo comme côté état d'urgence est égal à 0 état d'urgence est égal à 0 puisque d'abord ba congolais ba éviter état d'urgence wana penza elingo lobanini obena ba prérogative oyo ba pesi président de la République o isa penza makasi na likolo ezali le président de la République soka zui aval l'Assemblée nationale na Sénat a qui déclaré par exemple la guerre a qui kamata pour déclarer état d'urgence donc na ba makambo minene wana ça veut dire que mboka eza en danger mais kasi a déclaré état d'urgence Oboni eloko eza mawa mingi et pas ya président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi asa na entourage te ya malonga nandimi te ke na kati ya entourage ya président de la République baza 5 parce que même yo olobo ngani azo poser ba question sur la tununga bato za pembeni ya président de la République tangela nga mitaka okozala incapable ya opesa na bakombo o pe bazo sala musala o pe eza komonana ngai na otaka peut-être moza Vital Kamerhe mais na ba makamba ya bambongo ba iko bakisela etc. Batuza basé ebele pembeni ya président de la République basate. Comment voulez-vous maman Eloro Lokola le président de la République azo s'adresser à la nation. Ou azo s'adresser à la nation plateau moko ya ba politicien ba yebi basate pa na ba expliquer dikamuni président ngoloba. Wana président Sisokoloba tout ça li ba analyse donc pas na koyeba oyebi entre 70 60 ou 70% ya ba kinois baza ba analphabète donc il faut prendre le temps ya ko expliquer bango ça n'a pas été fait babiloko ya l'air ya Mobutu na l'air ya Mosé na l'air ya Joseph Kabila et bandi lisusu quand le président de la République française balibia ko banda na 20h tout le monde est là. Tout le monde écoute. Oui, à Bissou et commis, le président a salaki message wana maman na Tongo. T'as commis 19h. T'es en assise. A salaki message na message va enregistrer.
un président de la République, c'est très rare, beaucoup de matin, vous voyez en direct. Peut-être soit tourné le président de la République prépare son discours. Il y a un conseiller naïe. Bakamati batangi. Direct des attentes na bambeba, tokamati to corriger. Donc depuis Tongo, batbaza ko soana entre la présidence et la République, donc service, il y a presse, il y a présidence. Na agence moko bazol baso qui pique bon toujours tellement parce que l'information ne circule pas. Babundi maintenant Alexa message à président 19h président l'obité 20h président l'obité 21h président l'obité toujours belle là 22h baninga kuna basi bakamati ba précaution ya kokanga ba frontière hein. Il y a ma hygiène, donc, et pas n'abisso président ya kobimana 22h, 23h, donc au moins il allait à Mobutu, n'a été sur basara ba kisi, tu as ba maïkari, ceux qui a ba secte, ba nomination, ils ont toujours là 1h, 2h du matin. Ba message à président, ils ont toujours là 1h, 2h du matin. Bref, malgré que n'a pas beaucoup mon sous colonel Elvis. Ezo boma bateau bino ba ba congolais tuzana lisuma bozeli na kowe la makamona bino bato baza okufa bokamati bokeke kosala kolekisa message ya président soki na 23h message leki sans effet le président de la République Mamana Sibisa Mamana Sibisa et sali maman c'est donc katanga nanya. Et ça lui est fait à mon côté, puisque ce que nous avons dit dans la Bachangu, circonscription, le président Lobaki. Le président Lobaki, Kamonini, évité. Et à Mawamingi, on a entourage et ça permet le président de la République. Le président a la chance, il y a compétence. Ce qui le critiqué communication et il y a président de la République. Donc, banda, tout banda maladie côté libiso communication, tout ça a déficit, il y a communication. Total. Banda les seto et docteur Etenia, banda kikino lelo. Communication totale, maman. Mais pour preuve, le président a sali 2 communications. Soit déjà liboso et l'équité. Combien de fois il a mis balé couteau l'équipe puisque a déclaré état d'urgence. Je ne sais pas si. Parce que explique, yo élu national, député Bissonano, expliquez plutôt, état d'urgence. Est-ce qu'en ces moments, le président de la République peut déclarer l'état d'urgence na Mboka? Oui, c'est une prérogative d'ailleurs, mais ah oui, ça maman. Parce que il y a opposé la question et donc il y a la question. Ça n'est l'ingité na zo tout na. Na yebi que ça est belé, na lebi na ndinga ma, parce qu'on a ndinga ma bête. Na pe na jepe na ndinga ma bête, na zo sepe na ndinga ma bête. Maman Tokyo le va déclarer guerre numéro 1 na babilo ka président. État d'urgence ça veut dire que Mboka est en danger. Ah toujours ba Mboka est en danger. Tambola ça siko depuis président Akamati Asali déclaration on a déclaré que tous en urgence. Mais nous comment ça la mise à terre? Bato bazako bima, baba sabeza komela, mais si vous laissez-nous condamner président de la République parce qu'il y a ça la railler mon côté. Il y a des services de l'ordre, il y a pessi message. Moutona moto pessi azali azwa ba prérogatif nae asala makambo mo konzalo. Mais bien sûr madame. Wana olobika logo na pana au compléter ngai. Le président de la République a déclaré l'état d'urgence. Bino Boningi Saskoni, Félix Chilombo Tshisekedi a quitté sur le terrain, Wana Okamata, a yebisa Batouke, tout en état d'urgence, a Kangaba magasin, a Kangaba Batubazo Okotaka Tilelo, 50 personnes na Katia bis, 8 personnes. Donc on dirait que, comme si le président, le gouvernement est Moko Pamba, n'a pas tout le bazar au sala, naïe. Ce n'est pas le président qui doit sensibiliser. Le président a nommé le ministre, le gouverneur, tout état d'urgence, état ya COP. Donc, le ministre, la COP, ils ne prennent pas ça au sérieux. S'ils prenaient au sérieux, nous avons un balaba. Nous avons un autre tambolao. Au moins, il y a un sérieux. Nous avons un musique. Aux hommes, il y a un sérieux.
bato baza obanga consigne ezali mama consigne ezali totika na bandako bobima te ekolaka te sukola maboko te balobi totika na bandako na pays mosusu chers téléspectateurs na pays mosusu état d'urgence bokomona mutu moko na balabala te botala na image tokolakisa ndenge baza kongondoni bato mpona bokamata bozonga na bandako na bino. Il s'agit de la vie de toute une nation, mais epa na biso awa bagénéraux baza epa na bango. L'armée devait être sur le terrain. Armée il fallait que tozomona baza kotambola kokotisa bato na kati ya bandako. Logiquement c'est ça l'état d'urgence. Tu vas sentir que tu es en danger. Tu vas sentir que tu es en danger. Madame. Mon côté, le président a sakanaki, a le bagi makamoko zanitina, ba collaborateur na est incompétent. Et ça qu'on finit c'est un état de fait. Ce sont des incompétents notoires, puisque bota la batu basa ko kufa, ta la scandale les obima. Depuis ce qui Elvis wana nazo c'est la calendrier on a pris ce bateau à moi par ici na carte imu wana banimi non c'est pour faire passer le message madame hein? Donc il n'y a pas d'état d'urgence, ça n'existe pas. Si déjà on a quelque chose ça existait alors combien de fois à l'arrière-pays oyo to ki ba malade wana ebali ko pas d'état d'urgence na Kinshasa. Bato fallait basala makambu bazo sala eloko te incompétent ba incompétent siko bino nazu exemple na yo za na plateau awa député national ba votaki yo siko musala na onini parce que ba bibi son to contribuer na kati ya sensibilisation soki bango kuna ba osala eloko te siko yo zo sala ni mama ozomona makambo ya ki député national o bato bazolo ba on dirait que baza ba super homme batini bango bana ba sala ba miracle on les avole ya ba député te biso ba député za lokali mais dans la carte état d'urgence yo zo sala te tika ngata na sala pona sauver muninga te maman ba bito sauver ba yo déjà côté na bino ba panzisango ça ne va pas non plus je vais te dire pourquoi na l'ère ya Joseph Kabila wana ayambaki biso na le wana za journaliste na non député te n'a pas journaliste, c'était la média. Mais le président de la République, Joseph Kabila le Raïs. Mais Abibi Sakambongo, pendant Asuda, secteur Nabiso. Mais tu vois comment ça se passe, le président Félix Tshilombo Tshisekedi. Pas un franc. Après ça, dans les médias. Pas un franc. Média, président s'appelle Sakambongo. Et ça, médias, il y a incompétent, il y a président. Bokamati ba caméraman, baza ko accompagner mon konzi, par exemple na Rome, caméraman a bossani ba pays. Incompétent yo tala ki ba tester bango. Attention, pourquoi est-ce que vous voulez toujours kokota na problème ya ezala péjoratif. Ce n'est pas une injure. So baby moto as un individu, la n'est pas na yo kolobaki eza injure. Eza injure. Incompétence des alliés moto kamati ozana président de la République bokei na Rome. Boke au sala reportage au Bossani bapile et bakamati ndena kama cellulaire la cellulaire on a ande bakamati basa ko filmer mokonzi akuta ina pape haya tozonga na alongole na musala tepe azongi opposé une question na bi midi aujourd'hui donc la balupa balobaka basaki bangaf donc ils ont ngafé bazo sala kaka bangaf sikoyo ba gafo yo zoloba wana yo sikoyo en tant qu'élu à peuple ouais to babi to sauver ni batela pe batela muninga bo wana baza ba incompétent de ngozo ba emprunter ba mona yo sikoyo ozo sala nini nama mais question non na se pays na mingi naye naza na ba masque naye naza na ba gants baninga na Assemblée nationale ba pesi biso mot d'ordre totika na bandako mais ala kamati na braver na kamati pa na kebisa la population yo mona monene tenga na mutuna mais mutuna na yo na répondre yo bon oyo nazo sala nini c'est ça mon travail
Et ça, ok, ça, l'électeur nangai, l'électeur va voter il faut que maintenant kebisa bango, bon ça l'attention. État d'urgence, le président Félix Tshisekedi, et ça théâtre à Mango Beauté. Il n'a jamais fait ça. Il y a une histoire dans l'histoire Congo. Peut-être qu'il y a Lubumba, il y a une histoire, mais l'état d'urgence, ça veut dire que c'est un danger. Tu vas voir, mais la Massanga. Baba, moi j'ai accompagné le général Kassongo, tout le monde a dit que accompagné pour que sensibiliser pour que la bango babafle kokuta bat bazo mela ba masanga balobi botika na bandako état d'urgence bazo bona eloko moko pamba et le président n'a rien dit. Le président n'a rien dit parce que le président baza ko accompagner. Où est l'armée? Armée les héros, il fallait que baza na kati ya balabala baza cautionner balabala. On a préféré que le président Kamata et pourquoi pas même le gouverneur. Au gouverneur peut nous bateau ça la paye au côté. Mais tu comprends? Isolement comme n'est pas plus n'a pas contient. Na kanisa que Tokyo Kamata même ba Kamata ba décréter couvre-feu. Congolais na comprendre état wana te. Na kama na Soudan. To yibini ni nso ba lubi ale lo couvre-feu ezali aba tozomoni lo comme côté. Il faut que armée équita sur le terrain. Nabamboka nyoso kaya l'état d'urgence, l'armée est là. Nabamboka nyoso sur l'état d'urgence, la police est là. Awa armée n'a été que sur bazar à carburant. Hein? Toujours tam na émission na tamoli avec le commandant de la ville de Kinshasa. Mais au moment na bateau bazar entouré bazar na bagante, bazar na ba masque et on expose basoda oyo wana moko okufa. Mogolo yo akufi programme bakundi ema kakambala moko balongole na kati ya bandako déjà social etc. Donc na période yo moi j'espère je peux lancer un message. On appelle sur ça. Nazotina message et pas président de la République. C'est naïbi que chaîne nabino na ne biso beto kamataka to l'exagère pas na biso. Monsieur le président de la République. L'histoire vous jugera. Naba état d'urgence oyo osako décrété sans ba mesure d'accompagnement, sans information. Bateau baza na information bateau ça musa na bangote. Un ministre de la santé il a créé ba doute bisika même à un certain moment le baki ini Elvis tokozongela obanda kopesa message na kopesa message na ngai mama mokonzi alanda papa molia awa na solo mokonzi alanda et naza ko sala lokola asana ba makambo ebele même bakoyebisa ye biso toza ko espérer monsieur le président de la République voilà batu ba continuer okufa te puisque mokolo batu ekobandawa les 14 jours d'incubation et l'équipe ça se que batu malade balingo bima monsieur le président de la République le Congolais a mérité kaka couvre-feu ezala. Il faut imposer le couvre-feu. Tant pis, bato bazolo ba yo zolo ba ningwana pesa ozana ni munene ozana ba provision osala mona kati anda ko na yo teta plutôt que population mobimba ekufa. Problème ezate. Mesure d'accompagnement à mon côté. Tokozongela gentili gobila. Les gens na kovandela yo. Mais voilà, tokozongela. Na kozongela message nanga monsieur le président de la République. Tinda ba militaire sur le terrain. Tinda la police sur le terrain. On croit qu'un message nayo d'ailleurs comme même na ba petit peuple parce qu'il y a une mauvaise communication. Bazo monake état de nini? État d'urgence. Bagazi za fikine moko kermes moko décrété nde batu bazo continuer comme la masanga. Papa Léon, ngana lingi na profiter na plateau yo. Allons-y. Tous vous avez piste à solution et si quand on a piste à solution monsieur le président de la République créer couvre-feu à Kinshasa ça c'est un il y a mi balé mesures d'accompagnement n'a pas ça quelques solutions à proposer mais pas bandana non pas na congolais à comprendre que oh ils ont comme la bus Zali s'est quitté maman Italie 4600 morts Chine 3900 morts tous on a où Zali s'est quitté un ministre de la santé oyo yebe tokozongela yeto
Pietro Ozonal, au Katakinga Maloba. Ok. La limite, tout trouver la piste des solutions. Solution qui on ne propose pas mon compte. Mais tout le monde, isolement, on président de la République et Zoluba. Parce que la ville a déjà déjà en quarantaine. N'a pas autre. Yo, on est en quarantaine. T'es nazolo ba makamo konzambo ka. La quarantaine exacte. C'est là Silisa. Pas les 11 ans Silisa. Ngumba Kinti a déjà en quarantaine. Ça c'est vous qui le dites. Oh konzambo ka lobaki. Te tokende bongo. C'est tout. Et ça on a batuna qui Jésus et tu le fils de Dieu, il a dit c'est vous qui le dites. C'est là tokende makamo konzambo ka lobaki. Ezali bongo. Ville à Kinshasa est en quarantaine. Parce que peut isolement. Mais isolement, et comme nous binondé bakonzi nde bakomi na isolement mingi. Gouverneur ya ville à Kinshasa tozo mona été. Ba gyrophare nyonso ba sirène les katozo kango soute même tina sommet likolo. Tozo kasutu ba pi ba wana zo le kananzela tozo kan. On est isolement makasi. Ezali pas na bino bakonzi. Yo ici mokonzi ye azobanga colonel Viste colonel yo zo bimande ni zo accompagner kasi mama na zo sala musala justement ba konzi ba pesa ngambon ba na sala musala na zo sala te mais c'est que bino pe ba konzi bozo accompagner peuple te mama ba konzo bazo lia mbongo koleka o kama ba fola ba pesa biso na assemblée nationale bango déjà musala na bango wala za musala non on les accompagne bango baza liboso ba fantasia biso toza ba troupe oyebi ba chaîne nini monsieur le gouverneur Jantini Gobila première fois moni na vandelo na likambo ya musala na yo mbongo oza kozwa biso ozozwa mbongo so ozozwa mbongo te kamata démissionner bato baza okufa bato ba okufa Jantini Gobila gouverneur la ville de Kinshasa sensibilisation nini ozosala et pas ya population na yo. Où c'est la sensibilisation de mon côté? Chaîne Nini yo qui dédié des fiscs $100. Bah chaîne sur la télévision, excusez-moi, bazo salango bénévolement. Toutes les chaînes. Bah côté dans Likambo yo, bah message, Jantini Gobila, mais c'est toi le gouverneur de la ville. Il faut qu'à m'attaper ou accompagner pendant mon salon ou vulgariser en gros. Sans ça, il y a autant de militaires, na yo wana so kamata opesi bango bagaya malunga te loka na zomona ba militaire général Kasongo bagaya kala akotisi na poche ati na tongo na pourquoi donc comme le la style moko hein ba mono comme balobi ba parce que wana au maximum il faut changer en 4 fois 5 fois ya za na ngo kaka moko ba pesa ki wana pendant 3 jours azoti ya na poche so za na sima mokozi hein on a ça pour protéger mokozi on soit pour demander mokozi ozo bomaye puisque mokonzi za na moyen te que assomme la bino baga assomme la bino ba masque bâtir la bino ba carburant et je ne sais pas quel montant oyo le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Gobila j'espère que cher ami tu es un frère père frère ya lokutate mais Moussa na yo encadrement ya colonel Elvis car colonel oza kwa accompagner ni bapanzisango oza kwa accompagner bango te oza ko pesa eloko moko te pourtant mbongo oza ko bima mbongo ya aéroport eza wapi mbongo ya taxe ezali wapi monsieur le gouverneur mesure nini yo ozui pour la période yo ekamata ebikisa ba congolais na likambo maman je termine na likambo oyo président a décrété état d'urgence. Ah non, na bazando, car baza ko teka biloko kolia. Mais ba musu swana, maman laisse-moi parler. Mais dans ce moment ba mesure à terminer madame. Ba kamati ça ko kota na ville. Toujours l'examen na ba image. Ba magasin presque chez Apollédé. Que fait le gouverneur de la ville? Gouverneur de la ville à Dosala, cette application des Amabé, mais à ce qui la mesure, qui réunion na premier ministre. Ba mesure qui na premier ministre. Ba mesure qui na général Kasongo azalaki wana docteur Muyembe pas azalaki papa Léon. Siko lingi kokot ça docteur Muyembe mambina bozo baté na lobana na lobi hein. Basalaki nini premier ministre mais premier ministre biso soto yi bazalaka baba. Asa baba
yo aussi omoni premier ministre mokomo azoloba même colonel Vili soki dano ya bomoni premier ministre alobi eloko moko bomoni nani réunion ya gouvernement babimisi eloko moko biso tokalizaki premier ministre akosala nini baso de vache baso de mouton sika baza koyiba bambongo bakamati ne fiske mbongo wana baprotege bakinois bakamata bainforme bango mais mbongo wana za sikoyo ebimi wapi mama 1 million 800 mama nalibi mbongo 1 million tolo bawata na se zera nani wana otumoli ngai wana otumoli nga mama un ministre na longoli kombo ya incompétent mais il n'était pas à la hauteur soki tokomi na badoute eza pa na communication ya ministre ezalaki mabe a créé cellule moko ya urgence mais biso bachaîne oyo topanzaka liloba contact ata moko te le ministre de la santé ata spot moko asalite elo tobando benga bawera bakofi banani baza koya bénévolement et nalika mwana on peut féliciter Jolino yebe balobako aza baba le ministre Jolino ya communication azosalaka mwa ba intervention akomi oloba azalaki baba mais baba akomi koloba esa okoma na niveau ya chaku national toyebi te mais baba na biso akomi oloba mais maman bazobimisa mungu te 1 million wana monsieur le ministre de la santé de l'on a pas na kopesa ba message ba chinois bakamati batindeli yo matériel il y a 60 millions de dollars toujours on a matériel wana te okabiango ndenge nini okabiango na ba hôpitaux nini bobando ka matériel wana bobando tina na ba circonscription na bino pona o to préparer 2023 yo monaki yango na lobi yango mama naza député national na lobi yango oyo amoni esimbi ete ake na assemblée ake na kofunda ngai balongola ngai immunité et malgré ça na koloba kaka monsieur le ministre de la santé ozwi matériel eke wapi pesa biso liste toyeba ke hôpital boye bazwaki ota matériel je ne parle pas encore de l'argent matériel obandi osala bakope na INRB wana lobaki bokotisa muyembe na kati te c'est un scientifique c'est un savant lui il est là il donne son service bokomi na derrière muyembe panokota na urgence yangali mama mingi il faut futa bambongo moko osakana te et bozoko lobisa président de la République et le président de la République au Kamata akokunda bato yo bakufi mais c'est ce que bato baza na coronavirus puisque les mesures appropriées n'ont pas été prises elles à l'entrée ya mboka elles à la maintenant il n'y a aucune mesure madame na ko tout molinga 1 million 800 000 dollars Ezawap. Le gouverneur, il y a, j'ai vu ici 3 millions ou 5 millions. Un gouverneur, il y a eu ça que Kinshasa, Ngobila, Obimisi combien? Ezali Wapi. Opesi Nani. Bachen Nini, Biso Wapandisango. Bachen Nini, Oyo, Bazui même 100 dollars. On travaille bénévolement. Oh non, bino kamatabo za ba patriote. Mais bino to za ba patriote, biso za ba patriote, yo to zo mona kaka, ozoya molai kaka. Hein? C'est quoi ça? On prend cette histoire là à la légère. Monsieur le gouverneur, action ni no yo sur sali na cadre ya coronavirus. Oze anini, yo pe na 1 million 900 wana, ozo pe parti na yo. Le travail est mal fait, maman. Na député, j'engage bateau va voter ngaï. Na furieux, puisque maman, na opé ça. Obio, na tiklo malo bébélé. Mais oui, mais c'est message déjà ma casse. Oh ma kamanazo lo ba na ya ba na ofinga batu. On a posé toujours est-ce que na fini moto? Na fini moto mon côté 1 million 800 aux yeux wapi. Moninga na ya bimisi 5 millions. Nana lobby te ezana mesa bazoluka nanu kokabola pe bakoloba simati bacho bazoluka nini bobi misambongo to sensibiliser to yebisa bato ke eza maladie ezoko eza koboma so ekoti awa
na Italie 4 000 morts maman. Bongo bazana infrastructure. Oyo toza na infrastructure te. Na sali enquête na ngai ba pareil ya respiration. Puis et le moko coroner za attaquer za ba poumon. Ba pareil ya respiration. Awa na ville à Kinshasa, ezali 23. Est-ce que c'est conscient ezali kama mayede? Puisque ba vol ya cargo eza koya. Lelo ba ki okamata baga eza te. Na kolakisa bino image petit moko bakangiye azolo kota baga nyonso ya kala ake kosukolango nde bozomona na balabala. Soyo bomoni na balabala bazoteka ba masque bomeka osomba te. Eza biloko tozako bwaka ya kamati ya lokoti yango ati faire bazoteka ngo 2500 2000. Moto ndenge wana aebite pasi aza osala parce que d'abord mosusu il faut pas bomaye. Ate nazaki na nzane nazo sailo bazako lokota ba masque bazoteka ngo na balabala. Wana za ko propager donc virus on a terminé phrase wana azako propager virus au vu et au sud du gouverneur azomona soka za na ba service na niveau de soka za na ba service papa Léon oui, to zongela ne bandeli ya maladie ontongo ekotela kitoko mama na banza mbalo kangi otuna nga ekoya nazo ba mandenge wana bato bazolanda biso oyoka lobby mais message pour les ezoleka to zongela non de maladie ebandaki na basondo ozana mémoire malade ebandaki le 7 mars na message ya docteur Eteni Longondo aza ministre ya santé. Eteni Longondo. Eteni. Excusez la lapsus. Eteni Longondo. Nandenge pe évolution ya maladie e comité to komi lobi na butu docteur Muyemba lobaki to komi na 51 cas. Na 4 morts déjà. Ce que total mingi malade wana ezali e wuti ndeko libanda. Poto komati na 51 cas. Yo za mopandisa. Yo na utuko yoko lobaki keno obandi yo zaki na mwa ba doute que on est malade en wezate on est malade en wezate pour na communication ezali mabe. C'est quoi responsabilité? Eza ya nani? Un ministre était Dani et un ministre de la santé cellule na yo dans tomoni élément na nous côté bimina cellule de crise bisoba de ça na allez kabange numbi c'est trop kabange bon je me trompe toujours kabange numbi mais asa ko ben sa biso ba to presse albi to ko sala nini na ko bima kwa yeba zaki maboko makasa on dit sala karaté mais romona baza ko pesa batu 300, 500 $. Faites ce que vous pouvez. Nous n'avons pas d'argent. Ils n'ont jamais eu d'argent. Nous voulons 5 millions, 1 million, ils n'ont jamais eu d'argent. Kabange le faisait, mais Tengue ne le fait plus, ne le fait pas. Ne le fait pas. Pardon? Ne le fait plus ou ne le fait pas. Mais il n'a même pas commencé. Abandé en wapi. Au cours de l'obia, papa m'a a pembe boyo, asa. Ceux qui Nigériens, à ça Congolais. Des Congolais a commis d'origine belge. Des Belges a commis que c'est ça qui a créé le doute. Même là, dans le bac des Amakambalukuta, na faute, il y a ministre Wana, aux autres, il n'a pas de nous savons pas prélèvement. Bah, il faut ça, le prélèvement, à bout qui se règle. Qui a dit qu'il veut. Tout le baquet, nous pouvons attendre quelque chose. Bon, j'espère qu'il a rectifié. Tant que les angaf, il y a Mandeli, mais il y a ce que ça se fait aux Ouimbongo. Monsieur le ministre, les Chinois, les PSIO matériel, tous les gens ont côté, basa côté ka, bendo, côté ka na ba couche, exact. Papa Molière, la base hollandaise qui premier cas où Ezaki annoncé par docteur Eteni Longondo. Nani était? Tosuki na ewapi. Premier cas docteur Eteni Longondo. Premier cas où la loba qui a coronavirus. Oh ya bandali pe 2 jours après commis na ba net a commis ko loba ye moko naza maladie te nazwa ki vaccin na poto. Ti kino loba commis ko wana mobali wana azwi vaccin na poto. Musala moko ya kitoko o moninga na biso Israël ya bosolo na politique asololi na ye
ayawa asalika mwa fièvre ba détecter yé ministre abia zo sala musala malamu ba détecter fièvre wana na aéroport nengeni contact avec les douaniers, contact avec les bateaux DGM, contact Boutouana Likinini. Awa bake obwaka ye na boyeri moko boye talama ya salité. Parce que moi na mobali wana monsieur le ministre de la santé. Oyo okomi pe afon okomi baba. Kozwango excusez-moi, kozwango mabete na lere ya makamone ezo le ka santé bezate injure ezate. Mais moi na mobali wana. Mais ça c'est 14 jours ya incubation na été. Si tu vois zo bimara. Bozo bimisa été. Et comme il y a chantage, je le dis, ah non, il faut déclarer que au biki. Ah! Mais petit va faire le jamais. Si on a déclaré que la biki, ça veut dire qu'il y a un condiment, qu'il y a un zaki nango. Ok, il y a un zaki nango te. Bateste, basali yango, wapi. Puisque makila, babegi makila te. José makila te. Appelé José makila mbote. Makila, bobendite. C'est ce que je dis, ya baba tia rasika ba ke kotia ye na isika moko botoza na gona botia rasika boko pesa ye na garde malade ba pesa garde malade use pour la mission c'est là ça c'est une malédiction okamati oke ko pesa ye oke ko isoler na garde malade. Tiska sikoyo oh petit ça la déclaration peut-être le jamais. Tiska sikoyo venir tozoyoka asakuna. Mais monsieur le ministre de la santé, vous devez nous dire le cas de ce monsieur là, est-il guéri ou pas parce que à l'équipe période nyonso ya incubation yo baza pour imposer la bataille. Mais la bataille il y a ministre azolo baké aza guéri bientôt à Kobima. Mais maman excusez-moi, ça c'est ça Henri. Hein? Henri on moni Anne moi naye eza bodé. Hein? Moi naya Anne aza bodé. L'incubation c'est 14 jours. Et le service il y a santé, il y a monsieur le ministre. Quoi que je tire à boulet rouge sur lui. Pas puisque je ne le connais même pas. D'ailleurs on s'est trompé même na kombo naye. Mais monsieur le ministre après 14 jours, ba service là il faut ba yebisa biso abiki to abikité. Malade yango awa na Congo eleki 14 jours, incubation et comme ça se koyo 40 jours, le ministre est à fond. Au moins à fond maman. Ministre baba. Au moins baba bo bazara na secte na bango na limité wana, hein? Bango ko tu balo baka. O bazara na mandefu bo bazara na badan. Le ministre à côté de la secte ya baba. Tous aka epa ya docteur Longondo. Eteni Longondo. Et na ba makamma ba na ba communication n'est pas la carabiso que construction à centre d'isolement au cas où tozui kamoko confirmé à Kokinkole na base pe na ba image mo pe na ba réseaux sociaux bande ko tambola yo mo panti sango plutôt molobeli ya peuple lui ya funa. Est-ce que vous savez qu'il y a une investigation? Est-ce que le centre d'isolement zali? Oh, biso moi, centre d'isolement comme il y a un pavillon spécialisé dans le cadre de l'hôpital. Oh, il y a des maladies. Oh, il y a des bazar dans bazali. Centre wana ezako exister maman, ezako exister te. Bisika mususu moni bakamaki etoko bitoko bati wana. Ils n'ont pas de matériel. Mais ba bengisa ba panzi sango. Au moni yo mezo bindi so bazako douter na musana na yo. La chose à faire au sengi biso bosomeli biso ba masque tokeyi okola kisolobi santo ngana sali na 1,900,000 oyo moninga na yo ya lwalaba o kuna pese ba mine zali e bongo bino ba mbongo ya ba aéroport e ba bongo ya ba salon ba bongo bozo sana ngoni tozomona ngo pété oye o la kisi bango ba twazali rassuré mais à part clinique ngaliema kuna pe pendant kota kuna so za na mbongo te lokuta mais cinquantenaire peu bazo tanga cinquantenaire aye kozwa heureusement wana ko déjà bien plus que mort eza mosikate donc yangwana nde ba poni cinquantenaire c'est ba yiba dingi bazo kufa ba mi bango directement na mort musale za ko salema mabe
équipe union sur pembeni ya président et surtout pas ya ba ministre bozomona ba ministre maman bozoka ba ministre bazala koloba ba ministre baza na isolement ba tour na bango wana ekoti virus déjà tour wana omoni eloko asika baza ko entretenir yango te okoti na kati ya tour wana mama solo ya nani ya fosse septique na ozonga na mo papa mo ozonga na fosse septique te na ozonga na tour wana ya immeuble intelligent to ozonga na yo ezaka déjà na solo mama na figité oui to ozonga donc ekuna ezaka na solo papa Molière azui musala zo accompagner général Kasongo na ba pona ko sensibiliser population bova na ndako bo respecter ba règles d'hygiène nyonso wana mais comportement ya ba auto bengming ba wewa bokonza mboka lobi moto moko to komona bat mibale na ba taxi bis balobi na taxi bana sima bat mibale liboso moko na chauffeur taxi bis ba pesi pe nombre mais eza bongo te et comme bo pusani mukie bo kiti bo leki barrière bo landi chauffeur bo mati bo ale bokei maman mais faut toi eza nani mais ça il y a gouverneur de la ville Jean-Tili Ngobila aleki na ba télévision boni pe balaboni pona ke to sensibiliser ba wewa marché baza na tukutuku na ye azo matayoka ka radio te azoki na poko bazo robelo ko moko te mais c'est tout à fait normal que boluki la bango motif te le lo général ka sonso alobi ke na bloqué boko bimate ata boza makasi ndenge nini boko bimate mais quelles sont les mesures gouvernement azakoso augmentation bas prix au remarqué mon père juste espérer maman que toujours le gouverneur Jean-Tili Ngobila olobi biloko akolia kaka nde bateka bakenkairi nyonso na ville eza polele basali statistique na professeur Muyembe épicentre na bango na Kinshasa ezali commune ya Gombe nde numéro 1 toyo kamata soki kitambo mais soko tali bota la carte okomona ke toza na pointe ba commune mususu wana nyonso eza na sima mais monsieur le gouverneur de la ville Jean-Tili Ngobila mais tout n'a fachi béton so yo zo bango za mesure bakamata la commune de la Gombe bakamata bati yango sous quarantaine omoni kaka barai okamati raya wana na Sosimat okamati raya wana na Inaga périmètre wana nyonso mutakokota te mutakobima te pour ne sensibiliser ba mususu ba yebake eza eloko moko ezali délicat bakamata Gombe ndaza ko infecté ça se ko ba commune mususu malade on eza ba malade ya batu ya mbongo malade on eza ko demander bato moni baza ko voyager ba oti na ba poto batu wana nyuso baza ko centrer wapi na commune ya Gombe bakamata batia commune ya Gombe sous quarantaine. Il faut prendre quand même des mesures même si les alliés impopulaires que bamona batu et ça koya parce que 14 jours d'incubation est bibi malade et bandio bima on doit prendre la commune de la Gombe on doit la mettre sous quarantaine. On doit prendre la commune Mosusu, il faut instaurer au baba couvre-feu. Donc on a par exemple de 6 heures ou bien la prière de 23h jusqu'à minuit ou bien de minuit jusqu'à 23h. Bakamata maman bati abiso na quarantaine. Maladie oya batu bazala mbongo boke ne koboma babola oyo bazala makambo na binote bo voyageaka. Donc nous entendons quand même quelque chose il y a bon fixe sa présidente Tshisekedi. Baza ko fixe sa présidente Tshisekedi que décret il y a makayabu. Le ko la nga ba finya oh non député makayabu. Wana masolo musu. Avant de côté la deuxième partie papa Molière donc na 30 secondes. Impossible c'est meka impossible za rater papa Molière meka. Toujours yoka tokomoyoka mingi. Congo bololo citron osangisi toyoki pe na njili Congo bololo citron ebomi libota mobimba. Yo leader d'opinion pe. Est-ce que utili nini remède wana ezobundisa pe bokanisa te maman na l'ère Mobutu akosaka la population. On n'a rien fait. Musée akosaki ba population.
Tout le monde a qui il n'a pas eu le temps, il a été assassiné, on n'a pas eu le temps de voir œuvre naïe. Joseph Kabila n'a pas eu puisque le pouvoir est allé constat ni boza ko sala. Et la même chose, Bokamata, et loko yo ozo lobawana on le dit que bakomi Congo bololo. Mais loko la qui s'est zaté. Nasa elo mo te bazela na kufa. Oyebi ke bato mingi babando luka ba chloroquine na Bukavu batine bango ba plaquette à chloroquine. Oh attention na automédication eza mabe ko bloquer barin mais na la tikala nazo nana mekana mela Congo bololo na batangausi ke ba ebalui batangausi na bakita mata bon biloko wana ezaka réaction ezaka mais malamu na meka ke na meka te il faut na mela Congo bololo tango mususu ndoki yoyo ndio zoma na bato bazana gouvernement tango mususu badoki wana. Je termine, maman. Posez la question. Le quoi la base ça est là comme côté. Baza pe na bakisite. Baza pe na bagante. Bagan wana bazoti na yango esika ba ko voter bango. Ba to ba kufa il s'en fout. Donc malamu na meka na melata tangausi na mela kimyolongo na mela kitamata na mela lofombo na babiloko nyonso yo bato bazo mela mikolo. Papa Molière na bansi lokangi page wana ya COVID-19. Olobango pe mingi na yebi eloko na ekosala na Assemblée nationale te. Soko otikalika apona ni. Assemblée nationale bandeko. D'ailleurs balbegiono afingi ba député lokuta. Ba député mingi bazali pour Papa Molière. Puisque wana na critique na finga raté ke baza ofuta biso mabe. Bazo futa biso par tranche. So ina lobby yango. Est-ce que de la figi moto bureau wana ezako gérer assemblée babé. Pe surtout continuer kaka ndengo yo. Tout ça la 7 mois. Loi à mon côté, ba commission bebo. Loi à mon côté oyo, ba commission wana essayer bimi, ba congolais ba sentir que botala en assemblée loi est bimi. Et sauver biso ba congolais ba population exacte on doit changer le pourquoi il y a ba député OK ne kuna soko sengi parole lokolanga ba ko pesa nga parole te makambo wana mama ibike beminga makambo mingi ibike ba takaki ngai bakangi batinga kraka balongoli nga sapato lobaka ndo so banzi bakamati bakangi ngai un député en fonction. Le député puisque le Bakangote est le plus élu de Kinshasa. Nous tout le monde a contesté. Voix moko, vote moko. Nanazana national na provincial. So basangisi ba voix wana nyonso daza les plus élus. Balongo linga sapato et pas ya une dame là, ba bien que na le procureur ya. Mais le bio pende monopoleki. N'a posé aux questions également. Merci maman. Yo sobona ba voter député moko ya baba. Ya muet OK na assemblée oko ma baba. So yo ka ka bazolo balozo beta biso ka ne so la lité yo qui perd bien. Yo maman, Moussa na reza koloba. Je parle mais moi je ne mens pas. Oh ma comme nazolo basasiko na lobi yango peut-être dans style langai et ko plaire la bato mususu te mais bato mususu et ko plaire bango maman présidente assemblée a komisinga ennemi na ye ba document na nganyo so na tini na ibise etala ndenge ba beti ngai nazaka pena na lela kambango tala ndenge ba beti ngai ba document na nga ezo komate nde omonaki président du Sénat Alexis Tambo Mwamba wana yoki yango abengisi ngai il était outré bazolo ka Papa Molière alobaka obeminaku abengi ngai nakotanga ba ministre oyo ba député oyo baza on ne peut pas taper atazaka monoko makasi yo kamata bobeta un député national élu bobeti e bino nyonso bolobi atazaka monoko makasi azui nazui mais mbanga tabate
Parce que lobby na lobby. Papa Molière, député le mieux élu. Donc, au lobby. Le mieux élu. Non, on a changé. Le plus élu. Le plus élu. Il y a un commissaire héritage familial. Empire Nimbalemba. Moi, na provincial. Popilo na national. Yomoko au chapeauté. Toki, tout le monde dit. T'es na tout le monde, t'es na tout le monde. Tout le monde dit, na meminga. Mais, na le bien, Trump. Moi, naïe, attaché naïe direct. Louis Michel, Napoto, moi, naïe, premier ministre. Nabagabon, tout en amoté. Ba Odimba, Gabon Odimba. Et pas Sassou Desso. Moi, naïe, ministre. Mais, tant que constitution est péquissée en côté, il y a des élus du peuple qui sont là-bas. Surtout le monde qui a tout changé. Yo mon tour est allé au tiers suppléant na yo à qui aux allemands de la famille. Mais on va respecter. Naza contre la loi. Puis c'est basé autour nanga après premier suppléant au tiers nani. Et puis dans le tiers koko nanga. Na au tiers koko nanga. Mais ce n'est pas défendu. Et nous vous disons soit binon. C'est la loi. Mon gâteau Albia, papa mon dit, yo député national. Et au Kamate au témoin, yo député deuxième suppléant, na yo nani, na dikoko nanga. Na vous allez dans 2-3 ans, à ça 18 ans, na tié deuxième suppléant nanga. Maman, je ne peux prendre que quelqu'un na ça na confiance pas na ça na yé. Na kini côté, na bossa ina bato babenga kingai, bankourager ngai anaka mwanki. Koso kufa, kokonyanki. Les députés kokonyanki. Nandima guide na tout le monde mingi côté de bonanga wana mais et toucher makasi ya bengi ande gona enduku mtoto wa mama accent merci beaucoup ça m'a touché papa Godard motemona otanga baza beleti batu baza ebele parce bakanisa ibalibia OK kuna na assemblée na ken assemblée au défendre bakaya de ba député baso zo mbongo te mama $5,000. Papa les apeka mbongo te. Ezambongo mama oyi batu nini batu bonno batelemela kanga na tongo na salisa bango soka kamati akende na kopesa $5 te na kopesa au moins $10 puisque l'état na biso eza défaillant. Papa Léon, lelo député national to présentateur ya émission. Nyonso naza acteur politique. Pe soko tuninga o. Bapekisa bino te. Bapekisa biso te mama pa na ba jaloux wana. So na ngolo bana koloba bon na zolo bana assemblée bon opesa na lobawa problème nanga ezali que naza molobeli ya peuple pe so de loba tuninga yi papa Molière na ozonga na musalo zaki osala ya koloba na kamata otika assemblée na kotika assemblée na landa assemblée eza pa na humilité yango ba betinga batinga ba kaka isali pe lo mokote ba fola wana sala ka ba faire na ngai na lia kana mongo assemblée te mama. Et quand on a ma bonza, il y a babola nangai. Na moi to leki si pe déjà ngonga to ko musika. Kitoko. Mais ba chaîne ya tente bande pe ko lobela ngo banda kala. Ba okatango. Na tayi na jolino makelele amon azana ba okatango jolino makelele azo katango bakamata bo se conformer. Biso to futa ki ba $15,000 yo ina ka benga ba chaîne mallette o banda ko nani ba benga ka ordinateur ba laptop il faut pas kende ozana mbongo osala fait sauter boza ko émettre c'est monsieur Jean-Nino on en a parlé c'est dangereux monsieur le ministre coup d'état et bandarana centre il y a émission monsieur le ministre Dolino coup d'état et bandaka, on neutralise d'abord la télévision et la radio. Na bamboka nyonso. O batozo permettre bakamata ba émettre à partir il y a centre il y a téléconsulte. Si tu n'as pas d'argent pour payer un faisceau, aux na trouve à la télévision, t'es aux ampiaké. Al bampiaké nyonso bakomi na Burundi moko ba PSP chaîne maman, imaginez. Pendant aux la chaîne il faut être congolais de père et de mère. Désordre Zawana, monsieur Jolidon, Makelele, hein? Arobomisa. Ah,
bon ngana ba combo bo excusez nga le ministre merci beaucoup papa Molière pour répondre à l'invitation à biso pour répondre à l'invitation à biso totondi bino botondi na ba nyonso bolandi biso depuis Kinshasa pina ba internaute nyonso bolanda biso place to BBC to bongisa il est encore temps place to BBC to bongisa mengai na clôturer mission na tiki quelque temps et pas papa Molière aza leader d'opinion au batbayo kaka au balandaka député national au Yemourazo le le mieux élu AP Sabiso bon ndenge alobi seni alobi yango AP Sabiso message à souka surtout concernant pandémie oyo etamboli mokili mobimba oyo bato bazolela ba premier ministre mususu bamboka mususu bazo solution eza lisusu te oyo bakomi kokonte bamoro nde bazoboma bandindi tropesa ye aza molobeli ya peuple oyo mpe apesi mpe na sensibilisation ya pampa Molière na sukisi émission. Merci maman. Monsieur le ministre de la Santé, hein? On ne tire pas sur un cadavre avec un bazooka. Monsieur le ministre de la Santé, Bengi Sabiso, attends, l'Assemblée nationale va pétisser à courrier n'a rien commenté, mais yo, Bengi Sa, journaliste, Yebi Sabiso, $1 900 000 au géré en haut, Ndenge Nini. Ba centre oya isolement, oyo yo sali, ezali wapi. Bah, appareil, il y a qu'à respirer, puisque le virus s'attaque, je prends maintenant mon sérieux, il y a député. Le coronavirus attaque principalement les poumons, hein, le système respiratoire. Tous les appareil, il y a bon déjà, il y a bino, il y a saut des moutons. Beaucoup de gens ont monté, même dans 2 ans, il faut changer le côté, sans effet. Bon, il y a une, monsieur le ministre, je prends les risques, même il y a un masque. Un masque, on a stocké, tout ne va pas dans Kinshasa. Et il faut tenir combien de temps? Ils nous demandent de changer les masques et les gants et les masques 4 fois au moins par jour. Oyo nazomona bato akamati aza na masque moko atiango na kati ya poche pendant 4 jours à la takango pendant na quartier bamona yeke yebe à la masque. Monsieur le ministre de la Santé Ozababa hein Ozababa okoloba mukolo nini biso za na cellule ya crise toyebi yango le renzo salate et détermine le gouvernement monsieur le premier ministre Yopé au côté de la Lingomba, Yaba, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, j'ai dit Ngobila. Toyoka na kamancher. Mais n'allez ya batwazo okufa et comme makamususu. Mesure li non sali. Accompagnement ni nezali. Monsieur le gouverneur, ce qu'on a la bouleté, on appelle ça boule moko ya muke rapidement ba yipsi tanga et obligé ba bailler ba futa na période de 1 mois ba réclamer kaka 50%. Donc, nayo locataire, nayo bailleur, locataire na état d'urgence. On peut ça décret que loyer ya moi yo et que ça a 50% des parts et d'autres. C'est une mesure. Au Kamati, problème, yokola, il y a des taxes, on continue, il y a des taxes, on a période, il y a 1 mois, bakamata, supprimer les taxes. Si on a la bouteille, on a régie des eaux SNEL. Pendant la période où il y a urgence, régie des eaux SNEL pendant 1 mois. Mais tout le monde déjà, Maya Malonga aux anamoutés, parce que déjà il y a régie des eaux. Tous les autres, la paix, il y a remaniement, il y a hein? Maya est à la raté. Il faut laver les mains. Il faut laver les mains. La Selemba, on laver la main. Puisque maïs, ça fait 5 ans, 7 ans, maïs à la raté. Maman, on dit, on a directeur au DG.
5 ans maïbe makate snell tozaka na molidi l'ennemi il y a la lumière c'est la snell balingi la ténèbre batouana nyonso bokamata pendant ce mois président il a décidé binobo appliquer mais pour l'accepter dans l'état d'urgence pas de taxes hein? Les bailleurs et les locataires 50-50 tokabola hein? 2000 loyers yopé bailleurs au comprendre yopé locataire au comprendre. Il y a des mesures que nous pouvons prendre mais il n'y a aucune mesure il y a et qui a dit pas ce qui bene nakata nakati c'est pardon pas nakata c'est non c'est mon pardon te nakata merci beaucoup message merci beaucoup na bino ba nyos bolandi biso ngana suki na nga pour na mois de mars mois dédié à la femme pour retrouver Ndeko Zulu na début avril pour continuer na ndenge bo misana so les ala kaye lelo bitumba mama mais donc na Zulu na Zulu kaye merci beaucoup papa Molière et puis merci à l'équipe technique Mobimba merci na Ndeko Zulu pour l'opportunité au Pessinga merci dans Ngobilate hein Ngobila merci te ministre de la santé merci te mais où tu repères ça est déjà baboult ayoka monsieur le gouverneur Yokasu Ngobila hein tika karate wana atika karate wana afongo na maboko mbongo na été Ma Mission TV, le miroir du monde.